Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapepe congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino ba makambo oyo etali bato ya MLC, ndenge nini bazali ko se comporter, pe ndenge nini bazali ko raisonner à ce qui concerne parti na bango oyo ya MLC, pe ezali ko kamwisa mingi na makambo oyo bazali ko sala mokolo na mokolo. Bandeko babolingo toyebaka te soki mingi bazali kokanisa ete ndenge mboka na biso ezali wana mingi bazali kokanisa ete bakongole nyonso bazali kaka na kati na esprit oyo ya deuxième république, ndenge biso bato tozalaka kala bokoyebisa bato bamakambo bato nyonso tu kaka bokobeta maboko pe kondima. Mais bato mingi bazali koyeba tete ba peuple congolais ba mentalité to ba esprit ya bato esi efungwami. Bato mingi balingi lisusu bozoba te, pe mingi bazali kokanisa soki baye liboso ya plateau ya télévision bazali koloba ke ba congolais nyonso tu bazali ko accepter makambo bazali koloba, mais bazali koyeba te ke tango bozali koloba ba makambo tozali ko étudier pe kotala ndenge nini bozali koloba, tozali koyeba nani azali koloba bosolo pe nani azali kokosa. Bandeko babolingo, nako yebisa bino mwa makambo moko oyo etali ndenge nini bato ya MLC bayaki liboso ya plateau ya télévision, na kati na plateau ya télévision pe liboso ya caméra, baye kosala neti ko démentir, na lobi bien baye kosala neti ko démentir po ete likambo yango ezalaki ya solo, mais bango balingi ba démentir yango ke bato oyo nyonso bakendeki epai ya Francis Kalombo pona kosadere na parti ya PPRD, eke bato wana ezalaki makambo ya lokuta Francis Kalombo ye moko nde moto organizaki babiloko wana. Bandeko pe ekamwisaki biso mingi, pe toye komona ete bato oyo ya MLC toyebi te soki bazali kokanisa ete biso bato ya biso bakongolais tozali kaka na esprit oyo ya bato ya deuxième république, mais bazali koyeba te ke esprit na biso bakongolais esi efungwami, pe lelo oyo moto akoki koya kokosa biso lisusu te. Pe na kati na deba na bango moto moko alobi ete kaka moto ya MLC alobi ete Francis Kalombo motuna ye ezali kosala te, pe asengaki motion na assemblée kuna na palais du peuple po ete baluka ndenge nini bakoki kosala po ete bazwa Francis Kalombo bamema ye na CNPP. Mais sikoyo bato bandeko babolingo
tango tozali komona bato ya MLC makambo bazali koloba ezali kosekisa biso mpe tozali komona bango ba grand comédien sikoyo tokotalisa bino mpo toyeba soki Francis Kalombo moto bakoki komema ye na CNPP ou bien bango bato ya MLC moto bakoki komema bango na CNPP sikoyo tokotalisa bino mpo na kotala banani penza mituna bango eza kosala te po bango bazali kokanisa ete bazali bato ya mayele mituna bango ezali kosala me bango nde bazali koyeba te mituna bango ezali kosala te mpo na nini bandeko ba bolingo Francis Kalombo azali na parti politique oyo ye azali kopesa ba intérêt na ye oyo babengi PPRD pe Francis Kalombo azali ko soutenir président oyo ya parti politique na ye oyo azali libre pe apesi candidature na ye pe Francis Kalombo ayebi ete azali na kati na ignorance te eloko azali kosala ayebi yango pe tango biso bato ya mokili tozali komona tomoni ete ezali juste me toye sikoyo epai ya bato ya MLC bandeko bato ya MLC balobi ete bango baintellectuel bango nde bayebi nyonso mpe bazali kokritike meme bamisala ya 5 chantier balobi bamakambo ebele toyoki bango kasi tolingi tozongisa bango na nzela mpo ete toye komona ete bango nde mitu eza kosala te bapeple congolais tokolakisa sikoyo bino ke bato ya MLC nde mitu eza kosala te mpe bato ya MLC toyebi te soki mpenza bazali bato moko makambo bazali kosala bazali koraisonne ou bien bazali koreve bandeko babolingo bino bosi bomona parti politique moko eza na président nango pe président ya parti politique wana basi bafieta ye Jean-Pierre Mbemba bakanga ye deja aza na CPI pe likambo ya kokamwa po mona ete bato mitu eza kosala Jean-Pierre Mbemba appartient à CPI alobi na bango ete ye akozala candidat na baélection présidentielle azwa carte ya des yote to carte électorale azwa yango te asala na ye ete démarche moko te mais azwa koyebisa bato ya MLC ke nazali kaka candidat bato ya MLC pe babolole comme bazali bango pe baza kondima ete Jean-Pierre Bemba bazali candidat bandeko nde bamibengi balobi bato ya mayele comment koki ko supporter moto azali na prison olobi ke azali candidat na yo est-ce que bamakambo Jean-Pierre Bemba bazali koyebisa bato na bango na Jean-Pierre Bemba baza normal bomoni teke bango nde bato bakoki komema bango na CNPP bino bosi bomona président ne azwa kopesa candidature ata na monde bobimba osoko tamboli ata mokili mobimba okotikala komona teke balobi ete baélection eza na pays moko candidat moko azali na prison pe apesi candidature après bato na ye mpe bazali kosepela balobi nini ke no moto na biso aza na prison me azali candidat ezalaka et puis ezali na moto moko bazali kobenga Jean-Jacques Mutwale bandeko oyo biso nyonso tuna poto toyebi awa un aventurier escroc grand chekula oyo moto bazalaki asala bakundenge na ndenge bandeko aventurier lelo pa akomi moto azali na kati na MLC baaventure na ye asala na poto atoyebi yango lelo pa azali koloba po ete soki lelo biso bana ya poto tolobi tofungola monoko totanda ye toloba baaventure nyonso to ye asala na poto na banzi ete akokoka kotala ata bakongole na elongi te bandeko Jean-Jacques Mutwale ye ayokata soni te azali koya koloba ete ndenge ezali wana ye nde ya bango nde bazali bato oyo bamoni ete 5 chantier ezali na eloko te basali eloko te bamakambo ndenge na ndenge me tozali kotuna bato ya MLC boyebisa biso bino bolobi ete bozali komona eloko moko ya malonga te mpo na 5 chantier mais boyebisa biso Jean-Pierre Bemba na bino azalaki mpe vice-président
na système ya 1+4 eloko nini ya muke oyo ye asalaki mpona kolakisa na bato ete Jean-Pierre Bemba tala ntango azalaki vice président eloko boye asalaki yango oyo bozali kaka bato moko bozali kotambola na lokuta vérité eza kati na bino te mingi bazali kotambola kaka na esprit ya deuxième république ya diale eloko Mandela Nganie Mulopwe Mobutu nde eza na kati ya mitu na bino mais bozali koyeba te ke peuple congolais asa changer système tolingi siko koadopte système ya Joseph Kabila 5 chantier pe tolingi ete bato nyonso peuple congolais topesa na maboko totonga mboka pe ndeko Jean-Jacques Mutwale oyo bandeko liboso ya journaliste ngai nakanisaki ntango aza koloba ete aza kofungola malete na ye alobi ete naza kobimisa elema moko okokama okondima te eza ngai nakanisi kutu soki ntango mosusu alingi alakisa badiplôme na ye soki ntango mosusu alingi alakisa badocument moko très important mais azali kolakisa bato document oyo ye moko akomaki mpo na koyebisa na bakonzi ya université ke azali na badoute na badiplôme oyo nyonso monsieur honorable Francis Kalombo azwa pe akomeli aza koya pe aza koya pe ko se vanter liboso ya télévision liboso ya caméra mpona kolakisa na bato ke botala journaliste bandi kotanga nga nakanisi ekuti ezali ntango mosusu bie diplôme na ye baklasse atanga non nde ezali badéclaration na ye azali koloba aza kokota doute mpona makambo ya Francis Kalombo mais bandeko babolingo omoni teke bato nyonso tu bazali kolekisa ntan na bango pamba olie ya koluka batonga mboka bango bazali koya na makambo ezanga ntina bandeko ye moto ya Jean-Jacques Mutwale lelo azali koloba mpona likambo ya mama Francis Kalombo wana ezali baproblème ya Francis Kalombo privé etali bango te mais ye azali koloba ye na poto ntango ayaki abosani teke abwaka mpe ngunda bamakambo ya asala ya beta bashek oyo baempreinte na ye na poto etala oyebi ko bato neti ba Jean-Jacques Mutwale ko bazali koganga poto ozali na Afrique na Congo il fallait soki tozalaki na système moko ke avant ozala député bazwa baempreinte balandela mpe casier judiciaire na yo ndenge ovanda na poto ba Jean-Jacques Mutwale oyo bazali kutu bato ya kozala badéputé te kuna na mboka na biso parce que bagrand miyibi kobeta basheke kosala bamakambo mabe bacasier judiciaire beba après bazali koya mpe mpona koloba ete biso boye bato ya MLC ce sont des voleurs bandeko depuis MLC wana ekota na mboka na biso eloko nini basi basalela bapeuple mpo soki lelo bango baza kokritike misala ya 5 chantier mais bolakisa oyo bino botikela bapeuple mpo ete ntango bozalaki kote ya Ituri président na bino Jean-Pierre Bemba bamasolo ya lokuta bandeki kobeta badiscours ya lokuta nakotongela bino baekole nakosala boyo atikala kotikela bango mpe eloko te ntango akomi premier ministre bato ya Ituri bakomi kotindela ye bamikanda areponda ata bango te mpona kolakisa ete bandeko bacomédien nde oyo bozali komona oyo baza koloba mingi yango na Joseph Kabila alobaka mingi te alobaka moke me baevre ezali komonana bandeko bato lokola ba Jean-Jacques Mutwale bandeko soko tali kaka elongi ya moto ozomona kaka escroc bato basalisali baventure na bapoto awa balobi Jean-Jacques Mutwale azalaki somo bandeko na badokima bazalaki soki bazwi dokima moko po ete o likambo ya sheke babandeko okende komona bapesi yango ye nde moto azalaki okomona butu koimite basignature alors moto ya boye soki lelo MLC ezwi bokonzi na Congo akobandaka koimitaka basignature ya bakonzi mpo ete bambongo ebimaka ekotaka na bakonte na ye donc Jean-Pierre Bemba baentourage na ye kaka bango nyonso tu bamiyibi baza kosala erreur baza kosala badeba baza koyeba teke awa na poto toyebi bango bien ndeko moto akosa biso lisusu te oyo mosusu aza koloba ete Francis Kalombo moto ezosala te ye moko soko otali bandeko na mandefu na ye na pembe ebimi neti ondenge moto auti konikisa fufa manioko bandeko aza koloba ete Francis Kalombo moto eza kosala te ifo bameme na scène pepe mais bino nde moto mito eza kosala te parce que bino batata minene boye na baage na bino moto aza na prison ozoyebisa bino ke aza candidat bino mpe boza koloba ete candidat na biso Jean-Pierre Bemba mais aza mokangami bandeko
Jean-Jacques Mutwale oyo azali koloba nini azali koloba ete mois de juin ndenge ezali wana ezali mois ba surprise soko kebite Jean-Pierre Bemba libanda me bandeko bino yango naza koloba ki politicien na bino yango ya kuna na Congo boza kosala yango na ndenge nini kaka na baventure ndeko botunaka histoire te il fallait botunaka depuis ba créer tribunal ya CPI ti lelo bopesa biso kombo ya moto moko bakanga batia kuna na kasho oyo bakanga kuna na CPI oyo bino bosi boyoka ke depuis tribunal ele banda babimisa ye bopesa biso kombo ya moto po bozango ya koyebisa bato miracle ekoki kosala makala te me bandeko bino boyebi teke Jean-Pierre Bemba akokoma mpaga kuna bino boza koyeba te bino boza kokanisa makambo esalama na Centrafrique eza moke kaka ndenge boza kotambola na bamasolo na bino ya lokuta bakoselaki makambo bino boyebi te bafamille eza kolela na Centrafrique boyebi bapasi oyo baza nango bino bokanisi mpenza Jean-Pierre Bemba kozala libanda boza koreve yango na tolobi ete na bino na Francis Kalombo bino nde mutu ezosala te mutu aza na prison azoyebisa bino ke azali candidat bino mpe boza kobeta maboko mpo mwana motema ya mabe ya bakongolais esika ezali congolais ata amoni ete azali na situation moko impossible mais congolais aza komona kaka ezali possible bandeko eloko nini ezangi ete Jean-Pierre Bemba parmi bato na ye atikali banda la bibo ngai lokola naza na situation oyo bodelege moto moko oyo akozala lokola candidat arepresente ngai mais lokola motema kaka ya mabe balingaka pouvoir ezala kaka mpo na bango balingaka bato nyonso tu kaka babetelaka bango maboko tala lelo ndenge bazali koloba nini ke ono Jean-Pierre Bemba candidat na biso epuis bozali koyoka te bino batata minene bona bamandefu ya pembe na mbanga mandefu ya pembe ndenge boyo koningisa fufu bandeko pe moto azali koya azali koloba ete ana Jean-Pierre Bemba ndenge azali bandeko boyo kaka soni boni batata minene boyo omoni pona kotalisa bino ete bozali wana pona ko servir mboka te bozali wana pona koluka nde ba intérêt parce que bato bazali na besoin ko servir mboka bakoloba mbala moko ete non Jean-Pierre Bemba lokola azali na situation yo jamais biso tokoki ko supporter ye na modèle oyo tokoluka moto moko oyo il faut remplacer pe de ye azali mokangami na boloko bino bosi bomona CPI depuis babanda tribunal wana depuis tribunal ele banda kosalama bosi boyoka moto moko balibere bino bokanisi ete bamakambo Jean-Pierre Bemba asali na Centrafrique bino bozozwa yango likambo ya moke ntango tozali koyebisa bino ete bokeba akomwazir kuna na kati bozali kozwa yango neti liseki bino bokotikala kaka boye bato boza kotambolaka na badokima na kosalaka balettre mpona kontestaka na bavie ya bato boza kotambola nango ntina baplateau ya télévision botala naza na dokima moko ngaku nakanisaki ntango monsieur Jean-Jacques Mutwale aza loba soki dokima nini wana nakanisaki ete aza kolakisa badokima ya batitre na ye bandeko nzoka ndenge kaka mwa lettre moko asalaki mpona kokonteste na nani badiplome ya Francis Kalombo wana nde elingi koloba nini tala bato baza kodistraire bato na mboka olie bayela bato makambo ya malamu ndenge nini mboka ekoki koavance bazali koyela kaka bato makambo ya bozoba alors que Jean-Jacques Mutwale bato nyonso to bayebi ye na poto ya bandeko grand muyibi grand shekula aza spécialiste ya koimite basignature eyebani mais lelo oyo toza kokama oyo député ebongi malamu bandeko nga na kosenga na bakonzi ya Congo soki moto alingi azala député kuna na mboka bakonzi ya mboka basala tu basengaka casier judiciaire na ye na poto na mboka esika avandaki bokomona ete bato nyonso bato ebele bakozala lisusu badepute kuna na te na Congo nga ntango namoni Jean-Pierre Mutwale wana soki Jean-Jacques Mutwale na kambo nalobi me tipo oyo toyebi toyoka bamasolo na ye grand muyibi bandeko mboka na biso nani aloka yango ezali pasi pe mawa papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Vraiment bandeko ba bolingo lelo na ekomona yango ete tango bandeko mosusu ana poto balobaka ete moto atiaka penza ba député Bele Panzi likolo pe atiaka bango na nzela ezalaka Francis Kalombo lelo penza toye kondima yango pe toye komona ete comme Francis Kalombo azali élément oyo azali kozongisa bango na nzela donc il faut toujours ba bandako attaquer na ba moyen nyonso bandeko.
bandeko ba bolingo makambo ezali komona na ndenge bato nyonso mokili emoni ke bato oyo bautaki na MLC bakimi na bango parti na bango wana po bamoni ete bamakambo ya malonga te buzobeleki trop mais tala bato oyo mibale tellement soni esesali bango bazangi bargument il fallait baya koluka nanu ko nuire kombo ya Francis Kalombo ndenge bango bazali kokanisa po sima baluka ndenge nini ya kopesa ba raison bandeko oyebi ete bazali bato moko baza na monoko makasi pe o ndenge balobaka ete miso makasi ndoki te modèle na bango nde bazali bandeko ba bolingo ngai na koyebisa bino eloko moko pe na kotalisa bino yango malamu oyebi na koyebisa bino oyo boye bato oyo bazali bato moko baza kodistraire biso lelo oyo baza koyebisa na bato ke 5 chantier nde eza nini Joseph Kabila asali rien oyo abakisi kaka banzela me bandeko me tokotuna pe bino soki Joseph Kabila abakisi kaka banzela ndenge boza koloba asali eloko te me bino sikoyo vice-président Jean-Pierre Bemba azalaka vice-président bambulo asali na Congo plan nini asalaki abongisi ata nini koloba ta teke lelo soki aza na prison bato baloba ete atala ntango Jean-Pierre Bemba azalaki vice-président asalaki boye apesaki ordre likambo boye esalamaki asalaki nini bazalaki wana kaka mpona kolinga kotia bakale ke Joseph Kabila azwa moyen ya kosala mosala te bomoni ntango bango nyonso tu bambuma ya kopola baye kolongola bango piu bomoni ndenge Joseph Kabila akomi kosala bamisala bato oyo Jean-Jacques Mutuale na moto oyo ya MLC oyo bazali kolobaloba bango depuis babandi koloba bayebisa biso président na bango Jean-Pierre Bemba asalaki nini ntango azalaki vice-président oyebi tozali koyebisa bino botika kodistraire bapeuple botika kodistraire biso bacongolais parce que tomoni ya mingi mpe tovivre ya mingi bokanisa teke na badiscours na bino bozali koya nango liboso ya plateau ya batelevizio mpona koloba n'importe quoi nde tokokroa bino non jamais bozali bato ya lokuta bozali baaventurier tokoki koloba boza wana kaka mpona kolingaka nde kolia bambongo ya mboka bino lelo boza koloba ete ah non mbongo ya mboka bayibi boye mais bino mpe badepute boza kozwa bambongo ebele kuna na baassemblée nationale boyebisa biso tozomona kutu bato mosusu bayiki koluka bavi na bango wana bapoto komona basali ba ONG bake mpo basungaka population mais bino mpe eza mpe droit na bino bavotaki bino mpo nini bolobaki ke tokobanda kolobelela bino bapeuple kosalasala boye mais bino mpe ndenge bozali wana eloko nini ezangi mpe bobanda mpe kosunga bapeuple congolais oyo bazali kuna na kati ya mboka mpo ete toza komona mpe badepute mosusu baza kosala yango bino kaka badepute kaka ya koya liboso ya baplateau ya televizio mpona koloba n'importe quoi moto aza koloba oyo aza na mandefu lokola basala ya bapoala niau oyo bapoala yango mandefu yango ekomi neti pembe neti bapoala niau moto wana aza koloba moto wana bino boyebi ete azali na basi ebele kuna na Congo bato bayebi ye na ndenge akendeke na Kinshasa epai basi na ye mosusu alors moto ya boye soki lelo bapesi gestion ya mboka oke lelo ata Jean-Pierre Bemba azwi bokonzi yango bango bato ya MLC bazwi bokonzi bino bokanisi moto ya boye nde akozala na susi ya kokotisa maboko mpenza na kesi ya leta mpo ete asala misala na mboka mpo ete ntango ozali kotala bango kaka boza komona kaka bilongi ya baaventurier oza komona kaka bato moko balingi ambiance mpe bato moko balingi mbongo bato soki balongwe ezala ta nani bakamitetu wana soki balongwe bayaki komona ete boza baaventurier boza bacomédien bato ebele baza koloba ete boza bacomédien bayaki komona ete boza na bino baincompétent yo ozomona mutu mobimba azotambola na sac na ye kaka na déclaration ya komaki ke mpona kokotela badute na batitre ya badiplôme ya Francis Kalombo azotambola nango mpe na sac ngai nakanisi ku ntango abimisi yango na plateau nakanisi ke moto oyo azolakisa belema ya malamu nzoka nde ezali kaka déclaration yo moko akomaki mpona kokota dute vraiment ezali mpasi mpe mawa ezali mpasi mpe mawa mpe bato ya balobi bango nde bakotonga mboka yango na tolobi na gouvernement ya Congo tala soki bolobi ete bosenga casier judiciaire ya monsieur Jean-Jacques Mutuale awa na poto na bandi ete
Bon banda ku kondima susu kolakisa ye na ba plateau ya ba télévision boité. Po etayaka koyebisa biso ba makambo ezanga kina. Batu mobimba baza ko salarié au lieu to sangisa maele to tonga mboka mozo mona batu mobimba baza ko pona koloba ete ah musala 5 chantier na eza nango eloko te e bongo bino na batu MLC bo sala ki président na bino zala ki vice président atikeli ba congolais nini asali nini pendant que azalaki vice-président, boyebisa biso te na quartier nini oya kendeki o quelqu'un ko assister ba peuple a aider bango mukolo nini ese salama. Boza ko yokisa ba congolais soni o ko mona batu mobimba trama ndefu lokola ba pola niau pembe ndike muto ti ko nixa machine ti ko nixa ba bikedi ya fufu baza ko yaza ko loba Francis Kalombo non biso ko tutoza ko ndima batu pe perdre poete batu pe perdre ba kambazali ko sala tozali ko mona. Président Joseph Kabila makambo za kosala mboka za komona na bino bosala eloko te tala bino bozandi ba comédien ba aventurier moto aza na prison po mona ete mitema mabe ya bato wana aza na prison maza koyebisa bino ke naza candidat bino pe batata minene boye ba ignorant que vous êtes bozobeta pe maboka candidat na biso Jean-Pierre Bemba moto aza na prison azwi carte électeur te asala eloko moko te bandeko botala ndenge bato baza ko distraire biso bato baza kozongisa mboka nsima bango yo bato ya MLC oyo bacomédien oyo bazosala rien kaka malobe belé vraiment après baza koya koloba kotalisa bato théorie vraiment ezali pasi moyo bao bandeko tokotiela bino babilili boyoka ndenge nini bato oyo bazali koloba mpona Francis Kalombo alors que Francis Kalombo asi a dépassé même étape pour bango et c'est un raisonnement na bango ezali Francis Kalombo ça dépasser yango ponini Francis Kalombo azali soki moto oyo afungoli monoko aza ko pesa solution na makambo lelo ba komi ko luka ba makambo so oleba ya batu ba makambo politique oh mama na Francis Kalombo azangunda eza na rapport nini na makambo mboka peuple congolais azali na besoin ya bato bakoyela ye makambo moko ezali concret pour na mboka bon pino boza ko oh mama na Francis Kalombo oh ngunda bo siko eza na rapport nini. Po ete yo moko muto Jean-Jacques Mutuale yo tango yaki na poto zalanga ngunda lelo za koloba pona mama Francis Kalombo yo moko ndengo zaona oyebi bato boni oke yo so bengisa na poto na musala ki shekula o tika bango lelo pe bangunda na poto oza komona kaka elongi ya mutu tango oloba un comédien aventurier mutu aboye soki botikeli kaka o kesi moko esika ya mbongo ya lete esika ezali akokubula nyonso bato ya lokuta ba aventurier bandeko bino bosu bomona mutu aza na boloko azoyebisa bato ke nazali candidat bato wana mpe babeti maboko balo tala bomoni boza kodistraire biso depuis tala bomitunaka te boza bapoliticien moko ya tiana na bapoliticien ya nzala kaka bacostume oyo boza koyela yango bato liboso ya baplateau ale bolato ndike bato ya malonga nzoka nde bato ya kokufa bato bazanga ntina bato baza kocontribue rien na mboka bino boza kokanisa neti bato baza bazoba bino botunaka te depuis bacréer tribunal ya CPI bino bosi bomona bopesa biso ta nkombo ya politicien moko bakangai na CPI boyoka basi babimisa ye boza kosalaka makelele moi de jeu koleka bacomédien na bacomédien basalaki nini na bango annonce na bango po ete balinga bapesa meeting quelque part tellement bato bakimaki bango mpona soni meeting esalami te apo bakomi kokoso mutu na bango moko akufa ifale bakende okunde na mbanza ngungu bacomédien baaventurier tala bato mingi bakokanisa ko biso bapeuple tozali kaka bapeuple ya ntango ya deuxième république tosi tocomprendre bamakambo ebele mpe lelo dieu merci na poto awa bato ebele basi bacomprendre ke parti ya MLC baza bacomédien bango nyonso baza bacomédien baza baaventurier yango na bato baza kotimbela déjà baza komona clair avant baza kobendana na bango comment expliquer bandeko yo moto oza mokangami un prisonnier oza koloba ete non nazali candidat bato mosusu omoni ndenge baza kodistraire bapeuple aza koloba mpe ke ngai naza candidat na élection présidentielle ye Jean-Pierre Bemba mokangami ale bato mibale mpe baza koloba ete candidat na biso candidat ya tiana na candidat ya buzoba bomoni teke bino nde boza kodistraire peuple na bino na Francis Kalombo banani mpenza bakoki kotinda na CNPP ezali bino mpe de Francis Kalombo aza kosoutenir président na ye oyo azali libre azali bato bazali komona mpe azali kozwa bakarte na ye électoral mais oyo ya bino
aza na prison bakangi mokangami maza koyebisa bino na kozala candidat bino batata minene boye soi disant responsable bobeti maboko lobi candidat na biso Jean Pierre Bemba boza koyoka pe soni te boza koyeli liboso ya plateau mpona kodefendre moto aza mokangami ezali pasi mpe mawa bato baza koboma mboka nde bango oyo ntango bato mosusu baza koraisonne mpo ete mboka oyo avance bango baza koyela bato na badiscours ezanga ntina oh basalini mboka basalini 5 chantier mboka basalini 5 chantier bino bokalisi boleki ba peuple congolais baza kuna na Kinshasa oh baza komona pe baza kokumisa misala ya 5 chantier Jean Pierre Bemba azalaki vice président asali nini bandeko toza koyebisa bino ya solo bokeba na bato ya bo soko moni moto ayeli liboso ya plateau ya télévision aza na forume ya mandefu neti bapola niaru keba bato nde balingaka avancement ya mboka te bato lokola ya bato ya boye baza koloba n'importe quoi mais bazali koyeba te ke Joseph Kabila azali kosala mosala pe ezali komonana pe biso tozali tango nyonso nsima na ye pe tolingi babuzobo te badistraction bato oyo baboma mboka bino bokalisi bato oyo bazokoya nyonso nsima MLC Jean Pierre Bemba eza kaka bato oyo babomelaki biso mboka na deuxième république bato basalisali bamakambo yango namoni ntango baye Jean Pierre Bemba aye na badiscours ya lokuta ke na Ituri oyo nakotongela bino banzela nakosala boye akomi pe vice président ale ye wana coin asala eloko te bato Ituri batuna te bazwa pe eloko te bandeko babolingo siko tokotiela bino babilili botala bino moko ndenge nini bato ya MLC lokuta na bango bazali koloba makambo oyo ezali ata na ntina te vraiment ezali pasi mpe mawa nde toye komona ete Francis Kalongo azali moto oyo yenda comprendre stratégie na bango yenda comprendre balokuta na bango lokola azali kodenonce lokola azali koloba yango alors bango ezalaki likambo na ye ayeba ndenge bokabola bakomune na kati ya MLC pamba te bandeko wana ye moto alobisaki bango te bango moko balobaki na minoko na bango bazalaki na MLC bakimi bino baki na bango ya ndeko Francis na kati naza koya Francis Kalombo faut boyeba yeke aza moto ya lokuta alobaka jamais sembo soki Francis Kalombo fongoli monoko na ye eza po aloba lokuta c'est un grand menteur nasi naloba yango mpe je vais en arriver j'ai pas fini bato wana eza bato ye moko alokoti ngai nazali président fédéral ya Lukunga 2 président ngai président fédéral ya Lukunga nini penza akamata bango alakisa bango devant presse ke bazale bandeko ya MLC batiki MLC bake na PPRD olingo lo bapenda solo ke na moya lo soki toye ko vérifier na ba liste na bino bakimi bino tende ndeko William tiko sekisangayo wana ezali lolenge ya Francis Kalombo yo yebi Francis Kalombo te eza lolenge ya Francis Kalombo vina ye mobima yango wana magouille na magouille mensonge na mensonge ye aza wana azali moto ya chef de l'état aza premier na chef de l'état ndenge alobaka ye camarade ya chef de l'état toujours na chef de l'état mais maman na ye lelo maman ya Francis Kalombo abwaki ngunda na poto réfugié politique na poto mikanda pena na zuité wana comme makao mosusu non nakolo ba vérité non pour te dire genre ya mutu abwaki ngunda na poto maman na ye réfugié politique na poto alors qu'il y a azali awa collaborateur direct ya chef de l'état donc oso mona ke azali mutu moko chanter un mensonge na c'est des slogans ndenge nini c'est des slogans c'est ça leur parce que 5 chanter balobini slogan comment misala les autres sala mata ko yongo zana kata jeter misala honorable tozana kata ya télévision bande ko batali bazala ko landa biso ceux qui to kamati carte ya Kinshasa avant 2006 na lelo to komona que différence ya monene ezali misala définition à 5 chantiers na bango moko balobango ba yebi yango te na yebi te définition 5 chantiers c'est quoi na dictionnaire ni no balobaka 5 chantiers na yebi yango te na okum c'est lokonga na yebi te na ça avec le comment so ba 5 chantiers za ba balabala moi je regrette parce que je fais 20 ans en Europe balabala moko te na poteza na
uniforme auto mona kana Kinshasa ezate 4 bandes à monter 4 bandes à descendre bakatsa na 4 ezalaka na mukili nini même na Rwanda ngo yango mtezo supporter bango na plateau totalement na l'accès na ba critères tout na leki o leki ba critères tout mutaza licencié na IPN ndeko zulu pardon tokere mbangu mutaza licencié na IPN yo ignoreni je peux l'accès diplôme na yo po ya apprendre ça diplôme na alors ma licencié ebani OK ngana ko pesa yo site o kota kala site à Cambridge o komona yango mais ngana ngina l'action évidence ezali awa yango yo ndeko zulu talik tombisa na banza kokozo yango soki ngai na koki koloba e ba document ezali awa na karisi na koki ko pesa yo kotangela nganga nyoso parce que na ko benga ba étudiant tout ya Congo non pesa ngana tanga ko silisa yango te bomba yango ezali bombe te ko silisa nyoso te ko ezali ndambu osoko linyo tangi quelque feuille ozongiselinga yango po ezali bombe totanga na lifa la satorotana lingala après Université pédagogique nationale faculté de sciences sociales administratives et politiques donc SPA Kinshasa le 10 octobre 2007 concerne ma démission comme doyen mais c'est le recteur de l'Université pédagogique nationale UPN à Kinshasa Ngalema au vu des informations fausses et tendancieuses colportées contre la faculté au sujet des décisions du bureau de jury en général et du bureau du jury des 3e graduats SPA en particulier, j'ai l'honneur de vous faire part de ma démission, j'ai l'honneur de vous faire part de ma décision de mettre fin à mes fonctions de doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques au terme de la 2e session d'examen en cours car j'ai une réputation et une dignité à préserver. Il y a démissionné, bon, raison à l'obité. Papa, quel moi Mouzindo? Prof, ma chori coulé. Objet, ma démission, fonction de vice-doyen à monsieur le recteur. Monsieur le recteur, la réaction estudiantine qui fait bouillonner aujourd'hui la faculté des sciences sociales, administratives et politiques a ses fondements dans le passé. Alors, chef de département SPA, dans mon mémorandum du 2 novembre 2006, vous adressez, je vous avais suggéré d'envoyer une lettre à votre homologue recteur de l'UNIKIN, lui demandant des éclaircissements sur le dossier Kalombo Tambwa Francis, gradué en droit de l'UNIKIN, avant sa délibération à la première session des examens de GD-SPA, année académique 2005-2006, lettre numéro 10-14-UPN-034-DSPA-2006 du 6 novembre 2006. Après plus d'un mois de silence, j'ai reçu l'injonction du comité de gestion sous la signature du secrétaire général académique à ma qualité de président de jury de bien vouloir procéder à sa délibération et d'en faire rapport dès la réception de la présente lettre numéro 1. Pour l'intérêt de l'étudiant et pour votre propre dignité, chapeautant celle de l'UPN, la réponse de votre homologue aurait coupé court à toutes sortes de rumeurs et de spéculations traitant l'étudiant Kalombo Tambwa Francis de faussaire ou n'ayant jamais étudié à la faculté de droit de l'UNIKIN. Je pense que le silence des autorités académiques de l'UPN serait à la base des réactions observées aujourd'hui parmi les étudiants face à la grande distinction 81 qu'il vient d'obtenir à la première session en G3 SPA, alors que ses collègues continuent à douter de la régularité de son dossier académique et de l'objectivité des cotes lui attribuées au examen. Voilà. Maman na ye oya botiye. Ba vérifier na ambassade moko na moko visa nino abima na ngoko na Paris. Maman na bima ke na Londres. Alonge Londres à côté Paris. À côté na visa nini. Maman na za réfugié. Yo député national, il y a pouvoir. Tu es derrière le président, le chef de l'État. On lobby que yo zo soutenir tu es kabiliste. Maman na ke n'importe na nini. Réfugié. Batie maman on a agné na foyer. Biso maman so fa na kisa bazoli andu nozo mona maman ba ni bonne santé. Maman zo bela na komona maman na biso na ndako. Ye maman na koko ya Kinshasa lelo te po azara mukanda te. Papa na kufaki maman na yaki. Todo ba makam bon raisonner. Tant to bo kabila mais ba famille na bango sont des réfugiés. La plupart na bango to ba famille ba za réfugiés na poto. Ça se prouve que Kabila a garantir sa sécurité en Bokate. Tarato za la bato.
tozala bato baluka te tocrese babiloko mosusu ebatama baluka tocrese yango te. Yo député national ya pouvoir chargé ba jeune tout ya Congo, mais maman notindi engulu na poto, est-ce que c'est normal? Maman no na ajwa na bokoko maman no le mona yango yo tini maman no ngulu soki achete bazo sa maman na Kinshasa amzo sa maman sa totala muka bandeko bolingo bino moko bouti komona pe bouti kolanda ndenge nini bato bazaka ba comédien ba aventurier tala monsieur Jean-Jacques Mutuale kaka ye moko alobi na journaliste ke zela naza ko lakisa oba makamoko amena ko senga na otanga yango mingi te azo apesi na journaliste atangi apa botelo pesa wana za ba makambu na ngai ba oh mais yo moko nde muto pesa ki pote journaliste asenga ki yote yo moko nde muto senga ki sikozo ba pesa wana za makambu na oteza omoni bozo sala ba makambu bozo bima ba tenten penza ba aventurier ba comédien bozo ku tu batu moko oke bakoki kutu batalaka bino na misu te po ete bozali bato moko ata soki bapesi bino mboka lelo ezake mpo bozongisa biso lisusu na kao po ete bino moko baventure bosalisali na bapoto awa yango na omoni tala ndenge bokoki kuna na Congo bozwi mo baposta na bozokontinue kaka na basini ya kaka ya baventure wana boza koloba makambo susu oyo eza kuna rapport moko te na makambo ya mboka peuple aza kozela koluka bato bapesa bango bamakambo etali bamakambo ya mboka non yes Jean-Jacques Mutuale o mama na Francis Kalombo azali ngunda omedi wana ezali vie privée ya Francis Kalombo yo moko ndenge oyaka na poto ozalaka ngunda alors vie privée ya Francis Kalombo etali yo na nini olio ela biso bamakambo ezali mpona mboka oyo kokopesa biso implice non ozoko ela biso kaka babuzoba ezali pasi pe mawa mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Vraiment bandeko babolingo tosala keba mboka na biso esili kozoba blessure ya mingi pe bato baboma mboka na biso o banyokola bato o basala n'importe quoi mboka lelo komi na kati ya ba crise ya boye. Lelo kaka bato wana nde bazali kolinga lisusu te mboka na biso ese développer bakosala mwa likambo moko ya malamu mpona mboka kaka bango bazali kobima basali nini mais soko tali bato wana kaka bango bato balieki bambongo ya mboka na tango ya deuxième république yango ete bandeko babolingo biso bapeuple tosi tocomprendre tolingi lisusu bozoba te po ete tonyokwami mingi na makambo ya bozoba oyo tosili komona awa ba makambo ezanga tina ba biloko ezanga tina kolobaloba n'importe quoi ndengo tolingi te siko topesa implice na biso na kati na mboka tolingi lisusu bozoba te po ete bandeko babolingo bato nyonso tu lelo bazali kokritike o 5 chantier basali ni bandeko eloko ezali komona na miso bakongolais na bakongolaise bango moko bazali komona bisika oyo kutu pendant 32 ans bato ya deuxième république batala yango te lelo bamakadame ekomi kokota na bakanluka lelo bamakadame ekomi kokota na bakinseso est-ce que ezalaka pe bato wana bazali koya mpona koloba ete basali nini bato wana basali nini bomoni motema mabe wana ezali nde motema mabe me bokolonga pe te yango tomoni ete bandeko bokeba bato nyonso to bazali koya na bamasolo ya contre misala ya 5 chantier bango nde balingi mboka te bango nde balingi kaka mboka ezala na kati na kozinda mboka ezala na kati na pasi me bakolonga pe te nzambe ya kobanda kaka koconfondre bango nde eloko toye komona ete tosengi na bandeko ya MLC bamitu na bango ifo esala po ete jamais bokoki koloba ete boza na candidat oyo azali mokangami to moto ya boloko bokomisa ye candidat na bino mpe bozali koreve boloba ete candidat na biso yo wana ezali pasi mpe mawa ezali pasi mpe mawa boza koraisonne neti bato moko bazali mpenza il faut batinda bino nde na CNPP olie bozali kose confort bozali koloba ete oh Francis Kalombo nde akende na CNPP bino nde moto bokoko ke na CNPP mpo makambo bozali koraisonne yango te ezali kokamwisa na poto ya bato nyonso bazali kokamwa bazali koloba ete me bato ya MLC oyo mitu eza kosala te ndenge nini bakoko ndima moto lokola Francis Kalombo bakoko ndima moto lokola Jean-Pierre Bemba baza mokangami baloba ete candidat na bango mpe bazali koloba ete bazali bato mabe ba égoïste. Comment expliquer un prisonnier akoki kodélégé te baluka moto moko azali
ya makasi na kati na parti po ete akumba parti azala représentant na ye me motema mabe eza kolanda moto te na kati ya prison kokamwa bandeko nde bato ya boye bakobongisela biso mbonga tomonaka mosika bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.